Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Ba papa Bolanda, ba mama Bolanda, ba yaya Bolanda, ba leki Bolanda. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez massivement. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez massivement. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés de www.diasporadc.com. Donc www.diasporadc.com, un site au Boébi, vraiment, tout ça toujours wana. Pour nous la bino va bien, pour nous payer bino information, pour nous actualiser bino, bino vraiment bah tout payer bino chance c'est belé. Donc tout ça vraiment wana, pas de soucis, pas de commentaires, pas d'inquiétude, vraiment Denis ou montre dit les moralistes de la presse veut dire vraiment na zawana bah soucis c'est la langue belé. Donc un très grand merci à mon DT Team, donc vraiment na zanaï awa DT Team en tout cas vraiment beauté na ici Kozali vraiment avec ses très grands travaux ça là. Pourquoi pas encore dire un très grand merci à Pirous Bunga de Pélicran donc le boss, mon boss donc vraiment tout ça la rare moussala vraiment oyo. Donc, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir vraiment de représenter Bino, un artiste, un jeune talent, donc leader espoir, oyo vraiment cartonné qui n'a mucho motorboy vraiment zaté, azalara pas fali, azala qui pas de fin vraiment le oyo leader espoir, asali orchestre na, asuki karawanate, akomedia ko zoba musicien, musicien donc pas trop de commentaires. Binement pour découvrir vraiment à Touzanae. Donc ceux qui vraiment je suis déjà prêt avec la réalisation, je peux déjà dire bonjour espoir. Ouais, bonjour. Né. Ouais, santé ça bien. Amoni au carabo en bonne santé, ça dit maman c'est ça bien. Bon, mes amis t'es bon, santé ça n'a pas pépélé, n'angola nzambe, santé ça bien. Bah fête les kende. Bah fête les raboye. Boyga rabato poto balobaki que petit nanga ko fête bonne année bien, Noël bien bon. Mais yo que ne vivra bien, neni sokomo lo bata poto balobaki. Bon, on vivra bien, na olala, na olamuka. Comprendre? Mais ouais, vraiment la carrière nanga. Donc même si tu as la mission balobaki yo déjà na studio, na palais, na carrière na lokuta. Ngana na studio. Nazo senga nde lisungi pa bana poto nde ba souteninga na sali déjà move nanga banzemba bien za ba animation bien za mais studio rande to senga rande ba producteur bien mita malamu na banza forme de virtual maman Marie Boutulolwa na banza moi loko. Voilà, merci beaucoup déjà on est déjà premier contact na leader espoir c'est déjà repé c'est la binotu batbola na biso eti Thomas Mutanda im tolinga ko soutenir ba Jeanne Yeyo donc venanga tonton Moulamba Lyon donc vraiment petit au leader espoir c'est un bon leader c'est un bon chanteur je crois dans quelques instants pour redécouvrir vraiment mais leader espoir avant tout quand on a quatre sabem mason biso on a pour ça batutu bola na biso au ça non loko mo vraiment confirmer yeti nana Amelia c'est na biso na Paris vraiment que ça un bon chanteur. Nakomi lokola edi ceci okomi sanga esiko yonga na lingaka te tantan plutôt zelanga na porongama lelo yo tigelinga susi te na misoro sise komana ngonda kwa mawe fugolelanga potengana kutawa nagolela kayoko degeni ni wana bato pokira nga kabanango daka mawago ngako na kolela kaye bolingo Bolingo. Merci beaucoup vraiment en tout cas tout voilà je crois que vous êtes vraiment très content donc Eli Exan vraiment tu es très content d'avoir écouté une très belle voix, une voix vraiment soutenir, une voix vraiment à mettre de moyens pour na vraiment topé encore une fois depuis chance la musique na biso congolaise et mata toujours liboso na habité wana nzembo imezana boyzanga izana kati ya babuka ba chanson nga izanga quoi donc il m'a tout comment
Ouais, eza na ba chanson na ngai oyo eza na kati ya nini na nga. Voilà. Leader Espoir, il y a un peu de monora, maman, comme leader Espoir, habiter vraiment mon parcours, nous allons en ligne. Donc, tu me sois, on a peut-être les opportunités dans la diaspora de ces lélos. Est-ce que moi, quelque temps, tu peux d'abord au Lobana, nous banda panani, ne salut vraiment que comment si le niveau communal? Nga na leki na ba orchestre belé, na l'équipe Shaingenge, na l'équipe Les Boga, na l'équipe Brigade, na l'équipe Kabose, na l'équipe Pombaniance, na l'équipe. On a tout l'équipe on attend parce que autant on va comment va te belé battant il faut le bar moi bien l'équipe en attend boy. Ça la bata mike parce que travail zaté. Travail zaté. On va travailler bien. Ouais, ti pas chez la poutou, ti pas fali poupa. Ouais, respect, fallait pas trois fois hasseler, un peu de respect. Na l'équipe pas naie. Donc respecter la fali on me soucier. Ouais, fallait pas ti na l'équipe pas naie. Ti naie au sala mouvement ngamoko. Donc parcours n'angeza qui un pending wana. Voilà, tu as eu beaucoup de temps à Fali Poupa. Au sein n'a pas fallu pour combien de temps? Bon, 3 mois. 3 mois. Parce que dernièrement on a telle qui vidéo na yo na mona ki yo Fali Poupa na loko kanza bovandi boyemba nzimo bo les aki à l'occasion. Moi zaki ka moi répétition mo besenga ki ba mission Fali bazong sa ker. Bon ker zaki mo mobulu. Yango ba benge ngai na salango, l'air na salaki yango. Et salaki mo tapage quoi. Donc si on comprend bien mission Fali ba ki na capacité c'est loko yo salaki on a. Voilà. C'est des choses déjà pour Rabino Morondenga lobby donc on a commentaire au lobate un bino subato on a biso on a un commentaire au lobate yeyo tozane awa leader espoir yeyo donc DTD timba yeyo mutu vraiment to lobara leader espoir yeyo na habité Fali Poupa ni ne sala vraiment que kabana Fali Poupa ponga muteme manga pa Fali Poupa za do femble matadi et senga ki fallait ba père baya to beta costume solo yeyi. Bon, fallait pour partir une responsabilité pas de fin pour yem taya na ngai. Bon, de face ça là qui vraiment ma camboana vraiment na retard. Donc après c'est ça qui a vraiment té yango ana nga na fali sina kito kabona pour le ma père. Donc so bu kabona biza parce que de faire ça qui prêter ça on comprend bien. Ouais, ça qui prêter. Ya linga ya sale la nga utiliser nga bon. Ba ma musuna bi penza té. Mais jusqu'à présent, on garde toujours une bonne relation à Fali. Ouais, on a Fali tous les bichos. Bien à Kaopé. T'es na bien à été. Wani. Numéro na été. Wani, mais ça vient là. Bon, ça fait na numéro na été. Hier, ça la mutu mo ndege et moi na poto et moi ça donc. On a un peu chose à numéro na. Bon, na habité dans un numéro n'est pas tania. Ah, donc vous avez la capacité à numéro na été. Bon, na ozo na ngai. Na mais quand vous avez beaucoup c'est on peut quand directement bat bala na biso ba peso numéro na. Awalanda rolo ba mama lo mo bwana. Bon na ozo. Tiens rolo ba maman nde awalanda biso boke na ve Fali na posa numéro na otala boy. Fali Poupa. 3 fois Hassel. Aza grand star. Oui. Aibani partout dans le monde. Avec tous les musiciens. À l'équipe de musiciens, sauf JB Piana, Werason, Kofi Olomide. Ouazé quoi? Bato à l'équipe bangote bangwana. Mais bami sous le oba tikali fallait pas sa première. Qui na Fabregas. Oba tikali. Ngana na posa polémique te. Oba tikali. Autant comme polémique ta. Te yosko lingo ko itanga na ba niveau moko boy. Sko yango ngasko na boy. Na lobi ke yo baleke nga bon, na ebité. Mais nga pona nga fallait pour baleki bango. Voilà. Ouais, merci beaucoup Fali Poupa l'équipe. Voilà. Pendant tout bataille on a qui na Fali Poupa. Est-ce que comme la biso ta deux chansons à Fali Poupa, ba tout ba na biso na poto ba CP la ba tout vraiment ba linga kayo ba CP la papa ya nzembo ko yemba ya Fali Poupa. Bwaka miso na sima no talangai no lolenge aba merveille yo totiki na sima tozana tate ya kozala malere lelo na libala oyo pene kayembe shete mao pene
Bango bato salise bele décoration sara peto morona kotika te balera ba bébé baso sogole dindisa biso tokuba deja na bolingo aye kaimbe shetemba ara pene 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 pene. Merci. Est-ce que voilà, merci. C'est toi sur deuxième chanson il a fallu Poupa. Yesika na kola na kete nanga bisika na fanda na kete na biso mibala bajan bayaka po babala ngai oyo bepakola mipe bayaka po bapokola ngai ye ngai na boy kisana na chérie nanga. Voilà, merci beaucoup Leader Espoir. Merci beaucoup Leader Espoir avec vraiment cette très belle chanson. Il y a Fally Poupa. Là où je dis déjà aussi un très grand merci à Fally Poupa. Leader Espoir, le Leader Espoir au Sali Mouvement Nayo, Leader France pardon Sali Mouvement Nayo. Tu es classé parmi les musiciens. Ça bon. Ouais, ça bon. Voilà. Tout le monde a album en 2000 et puis on a décembre 2016 retiré des bimi. Featuring Kinam, il y a Falina, Pitona, Boubel et Etobeta. Mais n'a évité vraiment par rapport à par rapport d'abord il y a le Korita Tobeta, le Korita Tobeta à Okolbani par rapport. Bon, AMBP quand même, AMB naie et ça le fait bien. Bisoto c'est la toi Fahas le Marabia. Togi déjà AMB la grand star Bouba. Il sera là tozela au mususu. Toyo kabate bele ba chaminoko ba mangungu balo ba n'importe quoi tozoyoka ce que biso c'est la tembesila ce qui tembesili après voilà si on a comprendre bien ndengo loba on a posé Fally azongisa so na mouvement na entendre exact que bimimo rapide au côté au kataranzela Fally Poupa soutenir a petit na ye a soutenir a mwana inga na mwana ye. Voilà. Toyoka Kikena, Leader Espoir, hein? Leader Espoir à Yibi, musicien, il y a hérité Watanabe. Donc, Leader Espoir, à niveau Nayo, déjà, au retiré, musicien, mon qu'on a quatre, il y a orchestre, il y a hérité. Est-ce que c'est vrai? Tu es à l'écoute. Alors, il y a un travail pendant pas hérité. Hérité Watanabe, le travail, ils ont wana agenda. C'est le problème d'agenda. Donc, jusqu'à ce qu'on comprenne bien, la minute aux années musiciens héritiers panal. Ouais, il y a beaucoup yaki. Il y a beaucoup yaki ngaite. Ngana kotakite. Voilà, merci beaucoup à tous qui a bien tout bolan d'abisso vraiment. Donc, merci partout. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup n'habité tout ça toujours awa, toujours continuer. Je demanderai à la réalisation de balancer bisso transition moi mouké et puis toujours on a tout continuer conversation à Leader Espoir. Merci. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Ba papa Bolanda, ba mama Bolanda, ba yaya Bolanda, ba leki Bolanda. Ba bisa c'est Roni Anglais, mon tata mobiti. Ba biba na poto nyonso partout Belgique, Allemagne, Londres, Amérique, Asie. Bolanda Diaspora RDC, meilleur site o ekangi ba site nyonso na minute. Ba lobi keba gidi ba ko bouger te Diaspora RDC. Yango nde makambu Fidel Castro olobini kuna Diaspora ya na ebike bana France bino tout mokili mobimba bolanda Diaspora RDC donc massivement bino tout vraiment bolanda mulongo keba o bouger koto oya paye moko Adolphe Dominguez vraiment tolanda na leli chichi Doni Umu avec Doni Umu na kata Diaspora RDC mokili mobimba Asia, Europa, Nairobi, bana Kenya, bana wapi, Europa, Amerika, Océanie, Afrika, Bisoniostu, Diaspora RDC. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Vous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Diaspora RDC, meilleur site à Congo. Vous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.
Voilà, des retours encore une fois de plus ici, Boluka Makambu, Monango, donc Boluka Makambu, Monango. Donc j'ai vraiment bien, Botara na niveau nae, hein, Bomu nara batba pembe na niveau nae, azana capacité à encadrer ba mission. Donc c'est vraiment très fort, hein, c'est vraiment très fort. Vous qui hésitez avec votre argent, vous qui hésitez avec vos moyens et tout, venez investir avec ces jeunes et tout. Donnez-lui la chance d'être mieux, donnez-lui la chance d'être un peu investi dans beaucoup de domaines. En tout cas, vraiment, vous allez décider parce que nous avons awa, non senti bachar depuis le temps en Zoémba. Donc je crois que non, Yopé Moutola n'a pas partout comme sacré Chouliakov en Russie. Ceux qui vraiment aux 8 ans et au cahier, vraiment, vous allez vraiment satisfait. Alors, leader espoir, nous avons chez eux et tout. Parle-nous un peu de ton orchestre. Comme orchestre, comment on a Comme on a Johnny Star. Johnny Star. Ouais. Donc Johnny Star, pourquoi Johnny Star? Bon, Waneza kombo nanga palin. Donc comment on a Johnny? Ouais, kombo nanga oyo papa na mama ba benga ngai. O vraiment ba misana ko benga Johnny. Donc si on comprend bien aux arabes, Nathan et on va n'a pas maman na papa be ba yoki. Bon. Bon, té. Voilà. Tous on a la mère répondre sur la question bien. Au lobby Kombo groupe Johnny Star. Johnny wana ezala ende papa mutapesa ngai. Apesa nga kombo Johnny yango na tiaki na groupe nanga po ndoi nanga moko kombo na Johnny akufaki yango wana souvenir wana na tikala nango yango na pesa ga Johnny Star. Bon ça fait combien de temps déjà? Ça fait d'abord combien de temps que groupe on? Bon depuis kala et banda depuis 2011 bon dans 2011 dans le monde de la musique. Ouais na fongola des groupe nanga ti 2017 on nous a nagé. Bon wana na fongola groupe nanga na 11 ans. Na 11 ans ba petit dimi et ba. Bon mini 14 ans. Mais 14 ans, on te c'est contredit. Bon, na fongola groupe nanga na ba 2011. Voilà, bon nga na bi vraiment té. Voilà, nga na fongola groupe. Merci beaucoup papa réponse. Mais est-ce que notre question encore au célibataire? Question ni. So Antonio au célibataire. Té tona na yo. Bon, baloba ki ozala rando. Na segia na segi fort. Donc lunga papa ali parce que ozakindo ki ozolokae. Limbisanga pona elonga no ba mutu soki kindoki ya maladie. Yo soko fingi muninga no ndogi saka yo mo grand short. Tu reconnais que ozakindoki? Naza ndogi ta. Comment bisa maladie ça dit ouais kindoki za maladie soki na lobi kindoki za maladie na mi bengi teke naza ndoki. Comprendre? Et ça papa. C'est qui na monde c'est qui non le ba na seleka pona ni. Mutu ba o ba benga ndoki mituna bango esala bien te baza ba maboma. Comprendre? Comment finga? Bon, balimbisa ngaya wala mituna bango esali su bien te ba raisonner bien te na bongo na bango ha. Ouais balimbisa nga vraiment. Yozo finga mutu ndoki yo mona nozo mitala. O mitala vioza nango. Voilà, merci beaucoup leader espoir. Leader espoir, merci beaucoup, je ne sais pas moi, il y a encore un autre musicien qui est à droite de moi. Parmi les musiciens, il y a leader espoir, parmi le groupe Naye, Johnny Star, Naye BTSO déjà, Toko Bakombo, bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Comment on a dit? Comment on a Roland Monene Nzambe? Roland Monene Nzambe. Oui. Vous êtes pasteur? Naza musicien Oyo est 6e génération. Donc il y a un musicien Mobwe, na uti na ngai na groupe ya mutu moko te, pa ya mutu moko te, non pe na beti na ba mutu moko te, na leki na lisanga mutu moko te mbe. Donc na uti likolo ya mwana leader espoir asepele nanga etake musicien to sanga nae na maele nanga pe na maele nae to fandisa eloko po to mona pe lumière na vie. Voilà. Quand on aussi likolo donc oza elima tonne mais quand donc naza na pouvoir moko na sentir donc attends mitone ba otala présence déjà na écran ba on a des présence déjà ils a présence mobwe et donc et mérité kaka ezala kana bomengo ezali sanga bandoki to pour na comprendre bo moli mo fort bon leader espoir azana don na yo nzamba pesa e ata tangi ebelete donne nzamba pesa bonga la musique lokola nga pe na zabu na tangi na classe ebelete mais nzambe na pesa nga dola nga musique balobi
kobonga na vie ezaka kotanga te otanga te nzambe emoni mutu ayeba ndeni opambola mutu. Voilà. Depuis au miyeba koza musicien ni déjà sala la musique ou déjà composer banzembo za pena banzembo nao. Oui nazali matin nazaba biloko ebele. Est-ce que tu vas ni mama lili bo to ko animation mon bopé la musique. Beta animation sengeli na bino ne bo bisanga ka na bina. Beta. Oko bina po télémine on a. Ouais. La bonne chance. Ça c'est l'animateur Kasangili Mantamba. L'allié est toujours vainqueur. Leader espoir Yoka Biloka 6e génération. L'animateur n'a pas samike meke bakoti madusu. Yoka leader espoir. Yoka kindoki ama ebilanga. Hale tukila mona mugala ndunde. Mwane. Tukila mona mugala ndunde. Mwane. Hale tukila ndunda. Tukila ndunda. Hale bakomena Bidje Ngobila, tukilanga ndunda. Leader espoir. Ouais, leader espoir. Vous êtes avec les chantiers, avec comme l'émission, la bonne plaisir, ouais. La bonne plaisir comme l'émission avec le leader espoir. Nangolo Nzambe to obima. Tous un pouvoir au Saranati. Tous les colo. Merci beaucoup. Bafinga bandoki banet on a pouvoir aussi les colo Merci beaucoup. En tout cas vraiment des cas bomona, jeune moi mouké petit moi mouké azo encadré mikolo. En tout cas vraiment, ils ont vraiment du sérieux. Vous qui doutez encore vraiment nganaza awa. On a déjà donc on a habité nayebi Kazali zala kalma oyemba naye tozongi no pa na yo. Hein? Impression na yo en tant que musicien na to selo maboro le bani papa na to comme jana suka. Ngai naza mutu moko nayokaga naleba nanga mingi te. Bon nana do nanga kaka ndenge munene nzamba ucholoba nana do nanga nzamba pesa nga chance nazo batu nanga na tchaba na groupe orchestre eza Jody Star eza orchestre moya munene makasi o eza ba histoire et kotika la pena monde orchestre Johnny Star e banda na kazeti tala ndenge bakoma eza histoire mais bana poto bo lemba te bo sunga biso moi drum moi mbunda moi guitare moi nini et voilà. Po nasala nga boss te o soki bozo kanisa na bongi te ezaka ande na ngolo nzambe naza boye moi mike ezozanga. Voilà, tout comme déjà nasuka. Voilà. Tout comme déjà nasuka na habité ba préparation album mais andenge nini éclairci na bat voilà na biso comme na niveau nini et tout comme ça. Bon, Camille te qui je suis elinge bima. Qui je suis? Ouais, qui je suis naza nani? Vous attendez quelques secondes. Mote melinga kio na poste te Freddy tolinga na kitab to lobi tolelisana na miso bato to pe na miso bana mama sokolinga kanga tere sokolinga kanga telelo voilà merci. Ouais neza ba maya qui je suis. Qui je suis donc je crois ba préparation dans un album voilà. Ouais. Waneza moko ya bashananga wana deuxième shananga ouais voilà merci kansa mbili matamba wana buchuko yoka kansa mbili matamba waneza générique ezo cartonné awana esika to répétaka voilà ezo non puis ce parole pour une dernière fois on a habité na pembe non payer notre musicien bonjour. Oui bonjour. Comment on a ni présente rapidement. Bon nga kombo nanga gloire. La caméra. Nga kombo nanga gloire. Naza musicien leader espoir. Donc, musicien naï. Ouais. Alors un mot de tout côté bino a un peu se répéter même si on bani répétition to ko bani papa maman son évolué. Ah makambo ezo évolué bien mais toujours singa ka ba soutien pa bana poto basunga biso kaka pour orchestre Johnny Star et liboso moi ba maiza nango ba soutien ka ebele. Voilà, merci beaucoup rapidement comment on a souka na habité leader espoir banane ba encadre kayo hein nos agents nos petits muki banane bana simana yo et tout mais quand on peut expliquer biso batutu bana poto balanda biso o balanda biso ba directement. Bon soko lingo zanga na vie nga mo na zala na ichavuza yende tuvanda na ina palne donc a repasser no ba détail tout notre zana. Voilà, est-ce que s'il y a moyen, Tchakouvuza déjà comme ça, artiste, rapidement, un dernier mot de Totikao déjà. Bon, merci.
tosengi bana poto basunga biso mpona miniti oyo makambo eza deja ya kokuba donc mémoire ezosala mpe donc mémoire ya nzambe ekotaka donc ezokota véricité eloko te donc na miniti oyo esengi kaka producteur oyo ya bien donc aya kosunga biso bana poto baya kosunga biso eza likama mbongo donc biso na miniti toza na mbongo te toza na moya kozwa mbongo te mais mosala ezali don ya ofele nzambe apesi biso don ya ofele ya mosala donc tokokoka te ata bapareil batina so bapareil bambongo. Merci beaucoup. Tchakouvuza, tu peux déjà te lever. Hein, Tchakouvuza déjà bongamara déjà awa parce que j'ai vraiment ezanango madame on a habité. Non, il faut zalawana au Kendenayo. Bonjour. Oui, bonjour. Alobi ke yo encadrant na yo pourtant histoire na bato ba ebioti. Ouais, ngana micho na sankadre ngani minazana na bango. Nazana cadre na bango ntozoza na bango. Toka bola mwa mukia oyo nzambi azopesa. Donc, il y a moi quelque temps. Comment est-ce que je dépose qui est à qui pas fallu, à qui pas battre bela tout le bas, à évolution en dernier. Bon, Ngana juillet et pas moutouté. Ngana juillet car après avoir que vous n'allez pas dauphin et pas fallu, Ngana juillet na balabala. Mais na minute a yete bango nyoso baza siko na balabala te toza tia mutu na bango sika moko tozo lia na bango sani moko mwa loso ma loba o nzambe azopesa biso yango tozo vivre nango. Voilà, rapidement to comment na suka na bitiamo de la fin na bato so bolanda o ko lo bandengeni. On na zo senga ka ba soutien donc groupe Johnny Star baza na studio te soki mutu alobaki o non azo produit bango baza déjà en studio non baza en studio te tozo les landé basunga ba mère BBC na Londres maman André Kimbute ya ba maman ya André Kimbute ba maman donc il basunga ba moyen na bango pona bano bakota studio mokilipe mona bango pamphile yale Gelo Bonza donc maman Yvonne la matrice Nakati Hollande nazolela na bino pasteur na ngai moko edi lisika na habité leader espoir ma dernier moto kabwana yo quand na lobaki opesi mbwambwa boyi na egolia ndenge Félix waze kwa longo aloba oyibi zala na mbango siko yo yibi ozano na mbango te lenga na koboto leloko na nga ekomeli nga problème ada journée l'action suka wana au décortiquant au pesi mbwa bonne golia. Voilà, mambote non rapidement na bato bolanda yo. Na pesi ka bambote na forme de verchach maman Anne Marie Buchilolo bana poto tu bolinga ngai bolimbisa nga soki ba o na tangi kombote ba respect na bino tu bolimbisa na banza atanga na tangi te mais vous a déjà tangi bino donc voilà. Merci beaucoup à vous qui ont l'opportunité de nous suivre. En tout cas, vraiment un très grand merci à tout le monde qui a été ici avec moi. Donc je crois, hein, là je vois directement mon DT, vraiment des teams. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle qualité d'humain. En tout cas, pas de soucis, pas de commentaires. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je remercie d'avoir une très grande équipe. Il y a Base, il y a Leader Espoir, vraiment. Même si nous mettez vraiment combo bien té. Donc en tout cas, hein, moi vraiment exalté. Donc en tout cas, on a CP Makasi. Donc pas de soucis, pas de commentaires. Je dirais encore toutefois, abonnez-vous massivement pour très grand et tout. En tout cas pour Nabino tout Bozoa. Donc boza vraiment makambo belé en tout cas batutu oyo batutu vraiment bazana posa pour contacter Leader Espoir na habité tozana Tchakouvuza awa apesa numéro batutu bana posa na babenga tokoza numéro. Oui, pose Leader Espoir plus 243 990037 593 plus 243 990037 593 ce que vous bengi vous reçoit Leader Espoir. Vous répétez à wapi rapidement. Place nous de répéter yango to répéter mardi na samedi. Commune ni ma précis. Toza commune Kalamu quartier Matonge na mabele ya papa na village Molokai. Donc toza wana na avenue Lokola numéro A28 pas CG na biso papa rond. Yango tozo développer makamala maleme nande nzamba zo sunga donc numéro na so ba bengi ba zo yo mbalamo soki ba bengi ba zo ngai mbalamo na passé donc ça yo 2 minutes donc tango bengi mbalamoko na passé artiste na bino artiste na bango ba solo na mbalamoko na pesi grand frère na ngai pasteur Adrien Kengele Mambi na Belgique na Bruxelles ya yango na Arlis Man na kati ya Paris
masa nanga mo shagi mavoka na États-Unis Hervé Malindamba mikolo babenge chef de guerre petit nanga moko grand jogo firme mobile ndombe wana vraiment leki na ngai tozakani au palais Olivier Ngimbi na kati ya Paris ya bino yango Téléma, merci beaucoup. Donc to comme vraiment Nasuka leader espoir Téléma, hein, to comme vraiment Nasuka émission na biso. Donc en tout cas, j'ai été vraiment très content avec très grand plaisir vraiment pour présenter une émission vraiment leader espoir bino batutu bolan la biso. Donc je n'ai pas beaucoup à parler, je n'ai pas beaucoup à dire. Donc la presse est vraiment toza awa leader espoir Téléma ko artiste. Tellement vraiment tout bolanda biso amona yo, donc Thomas Mutanda Mastandanga, Thomas Mutanda Chakre Souliakov en Russie, donc Mariam Lumbe na Lyon, donc Tonton Moulamba na Paris, donc ba venanga to na Beleli Bino pour soutenir artiste yo na habité leader espoir Télémanon. Télémanon nous te bi comme la maille cher mais Télémanon. Donc est-ce que vraiment au CP ça bon le mot asuka to kabwana biso. À l'aise Fumoti hymne national. Est-ce beaucoup les kabwe? Yo yembarna. Kokangelanga motema te nakomi nasuka. Oyoyo salinga eza se reconnaître mabe oyo salinga. À l'aise Fumoti hymne national. Mama à l'aise Fumoti hymne national. Bah, merci. Voilà, merci Tokomi Nasuka. Donc je vous dis, ne restez toujours pas déconnectés, hein. Concentrez-vous, connectez-vous encore une fois de plus, abonnez-vous massivement sur www.diasporadc.com pour plus d'exclusivité, plus sur des informations, des actualités. Donc bisous vraiment Tozawa, toujours. Merci beaucoup Jérémy Makaya, merci beaucoup Dietimba. Ciao, Tokutani prochainement. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.